obomi moto yo aza moto nzambe. Ah ouais. OK. Bon, ezalaki po ye pa na yo musicien azopesa basha ozopesa bambongo moke ye ozobénéficie na basha na osala basuccès. ndenge bato bazolobaki wata mutale yo koloba nini? Non, sincèrement, na kondima vraiment boyeke wata mutale parce que le dernier jour tozaki na Antimo, c'était vendredi pour tokutane mercredi. Tokutane mercredi, tozaki ne jeudi, tozaki ne vendredi, tozaki na kilote complet kilote sous forme ya pentagone, mais ezaki pentagone te. Azaka na complet moi kilote na filmer ngo pe na osenga ya na asala ksango. Ata na soir tant tokuta tozala kuna na day. Na relaxa kiloto lataki les jours tokutana inayi. Donc Antimo de abanda ko yebisanga motu ka liboso o wata kabela kaye partout bano tambo na motu kana bato bano bakina motu ko eza makila ba mona oka makila tous les prophètes bato bano baki motu ka eza makila prophètes bano baki motu kana eza na makila. C'est pour cela moi tinaki Antimo ateka yango parce que ça qui ba débat ba dégâts pe mo ebele yango monaki ateka ke mabi moshe mutu ko so bina la ndango eyo boma batu moko mususu ngana ozo problème gome nateka mokaka na likita ngana fa na ngai na ateka ka mutu ka liboso tango album oyo eza siko na marché tango apesi ba chant oyo apesi zo réunion ba chant nyonso oyo ka wana zo réunion obomi moto oyo aza moto nzambe. Ah ouais. OK. Bon, ye pa na yo musicien azopesa basha ozopesa bambongo moke ye ozobénéficie na basha na osala basuccès. bandeko babolingo tozwa témoignage réel ya liwa ya Paolé ya héritier wata par mutu na ya kati toza en direct voilà na Kisasa na mutu na epinde ya kati pie mutu ya Antimo. Yeah, bonjour hein. Bonjour papa. Bonjour. Ouais. Bandeko nyonso balando na kata kumbela mokili balando na internet baza na posa bazwa ba nouvelle ya liwa ya ndeko na biso autokufa wana. Confirmer biso nano. Yo yebali na Antimo ndeni. Ngana ebani na Antimo à partir ya merdi orchestre mobo ya Jérémy Maemba le prophète akufa pe. Na ebani na Antimo parce que nazaki master ya Papi Kiambi lelo za na Lyon. Za na Lyon. Ene mutasala ke ngai na Antimo tokuta nazaki ba 92. Ah ouais. 92. Mais vrai nom na epene za nani? Nancy. Kombo na ya ndako za Nancy. Ah OK. Mais Antimo yo nande boso na Antimo. Nancy to benga epé à son âme massa na biso. Mais ba epsi biso ki akoma ina eko sambela tatika ina ma musique a mokili. Oui, Antimo akoma eko sambela koma ki pasteur na église moko bo batika ki responsabilité parce que mon l'église wana kufaki. Tango akufi yenda koma ki ko pasteur titulaire na église wana. Ah ouais. Mais yepsa biso na apesa wata banze monini oyo yebi. Non, normalement, bandemo pesi wata, eza bandemo belé parce que basala na featuring ba omi balé na wata, na ndemo bo sana na moi na pona nani yango yo so bikela mo ya nzambe. Dos ba yebisha wana, ba ko muta bandango Antimo, na suka pe muta suka Antimo fona suka yango wata yebisha Antimo chante. Ah ouais. Mais na premier album ya wata apesa wata combien de chansons? Non, abandi na album ya wata ya liboso o basala featuring na ye na ba vocal moso Antimo a défendre na kati ye muta défendre ezaki 14 chansons. Apesa 14 chants. Il y a 14 chansons o elima pe nyonso. Ah ouais. Ba titre na ngondo yebite. Wata komba. Ba titre mala za ngote sur place soki na tie disque moko nini musique ezobeta na Antimo voix le compositeur yeba kanaka. Donc biloko to pesa biloko musu to yemba déjà kala même désormais to yemba ngo kala to yemba désormais na komi engagé to yemba ngo kala. Oh apesa pe Kofi Banzembo. Mais oui, abandi na Kofi va comme na wata aki alongwe pa Kofi aki pa to boma boye Antimo Antoine nem to ko ba barenga
ngai ona ne libo po antimo azoki trouble azoki libo ma basiri moko oh tango akanga na Kofi donc abaneki no libo ma pa Kofi oui kata fina office yo pena faut la jardinier yo bano katela nga matiti taka parole ya kotikela yo atekela ko basha yesu alinga kanga ya koma ya ye pena akoma siko jardinier po tunaka ntimo osaka nini atimo bitina saka bilanga na jardin po atimo ndo sa bilanga et puis nga na sala na ntimo bilanga mutapesa nga espace bilanga na jardin eza antimo donc c'est mon ami vraiment to fait to kuta basha musuku to antimo voilà agricole bilanga il faut confirmer l'agricole bilanga l'agricole oui l'agricole oui l'agricole na Mombele na Sanza agricole na agricole Mombele oui pour pas on a bango zaki ka paiement agricole ah ok ben na bongo na mi ange mi démon pesaki pe wataba quelque champ na mi ange mi démon apesi wata fantôme apesi wata la coyote la coyote ah ouais so tali la coyote so betika la coyote internet au monde c'est intime ma seule raison eza intimo na gombe eza intimo gombe pe eza intimo non bien oui ah ouais donc on a 4 chansons là on a pesé na mi ange mi démon eza double eza 2 volumes ouais premier volume eza 14 premier volume awa eza na zela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Désolé, ouais, mbele ba maman wana. Dai moza. Baza di ba on se ba zomi sima po nzele buka ni place wana. Nzele buka ni place wana. Nzele za ko buka na ba biso zo temi po nzele za ko buka. Désolé, désolé, ayembele ba maman, c'est ça non? Je suis désolé. Pardon? Désolé, ayembele ba maman. Désolé, autant masaki makamna porno wana. Ah ouais. Donc yo pinoza pina amina ya makasi penda donc banze moi bando travailler na ye. Yemda pesa wata oui. Siko banze moni oyo yebiki bo travailler na ye na nenga kuluzi bino mbale. Yo leka na okasi. Na bika ti yebi biso zonga tima yo leka na yo. Pour comprendre donc ndeko pesa biso témoignage ya liwa ya ndeko na biso. Merci alias Antimo. Il peut y avoir de vrai, non? Mais si, bien sûr. Voilà, moi, ça, tu es dans l'église. L'église dans l'église dans la Fayala 85, l'église pasteur Joshua Mbanza. Il est tout ça qui orchestre moi les échos. Antimo ndem tazalaki leader kuna. Yem tando kuma Nzembo tout ça. Akomela pasteur Joshua Mbanza Nzembo moko boye. Ndeko tina masena Yesu ndeko ekamase na Yesu elonga ezali azala nguya ya nyonso, il est le tout puissant, il est capable de tout, ses œuvres sont réelles, il est le véritable Dieu, ses œuvres sont réelles. Voilà. Son nom Emmanuel est là. Il est l'agneau de Dieu. Donc bino beaucoup peut se témoignage tozwa awa. Ils ont témoignage penda ya ndeko na biso ndenge penda ba vivaki na yependa donc gauche droite voilà mon frère na biso ndeko na biso Antimo ba image ezali ba photo ezali ba vidéo ezali na ba campagne na musique et puis voilà. Mais ndenge est-ce que bazo bisa biso ki wata mutalier papa vous en volant déjà? Ouais, dans volant déjà parti mon moké poto sur la bien les choses. Ouais le bail voilà ba image ezali na ba Facebook ba archive ezali penza donc on a frère na biso tout ça mais tant que na ebi frère et puis parolier
parce que ça musala nya bana yosala après si ba mise belé ba nzembo obiso doyebi na obiso don toyebi te donc yem tazaki ma ba mise msu batika ba nyongo na ye c'est ça ba mise belé batika na ba nyongo na ye soki ozu lokola ba vina msuneti ba vigas donc ba maman na parolier ayebi antimo bien donc ba vina swanga ba vigas ayebi antimo bien donc a témoigner pe pona yango donc antimo ba mise belé batika ba mbongo na ye et puis voilà. Donc c'est ça. Ndeko na biso mombele tozolela, mombele tozala deuil. Mais papa, ndenge bato bazolo baki wata mutale yo koloba ni? Non, sincèrement, na kondima vraiment boyeke wata mutale parce que le dernier jour tozaki na Antimo, c'était vendredi pour tokutane mercredi. Tokutane mercredi, tozaki le jeudi. Tozaki le vendredi, tozaki na kilote complet kilote sous forme ya pentagone, mais ezaki pentagone te. Azaka na complet moi kilote na refilmer ngo pe na osenga ya na asala sango. Ata na soir tant tokuta tozala kuna na day na relaxa kilote la taki le jour tokuta na ina yi. Donc Antimo de abanda ko yebisanga mo tuka liboso o wata kabela kaye. Partout bana otambo na mutuka na bato bana bakina mutuka eza makila. Ba mo na ka makila tous les prophètes. Bato alobaki mutuka ya makila. En fait, balobaki mutuka ona eza na makila. C'est pour cela yango tinaki Antimo ateka yango. Parce que ça qui ba débat ba dégâts pe mo ebele. Yango monaki ateka ka mabi moshe. Mutuka so bina landa ngo eyo bo mabaki mko mususu ngana ozo problème. Gome nateka mokaka na likida ngana va na ngai. Na ateka ka mutuka liboso. Tango album oyo eza siko na marché. Tant ma PC ba chant oyo ya PC zo réunion ba chant nyonso oyo ka wana zo réunion ka pona za album ngo te mwana na émotion doza na ngo ya day peut-être lobby na tongo ou bien na poko alelo na sala vidéo na bino pona kaka makambo ya Antimo ngamo na sala appel na kobenga bino kaka po to yo ka ba chant na sabino kino oki cha Antimo liboso yango oyo bandeko ba ozala wana ba témoin bakozala ba maso to kolana bango sika moko bakoyemba ntokoyemba Nzembo wana ensemble na bango. Na forme bana ko yembama. Ah ouais. Donc yo ozo confirmer biso ke wata mutualier Antimo. Na confirmer que wata le Antimo pourquoi parce que tonto Pomo a petit déjà pas sur RFI a petit biso déjà matière oyo alobi ke ba pesa ki wata le nani ya bata tangi bato sur tangi ba preuve ke ba pesa ki bodo pas sur RFI za ki ya mutu ya wata poche. Antimo azaki kobe ayo kobela sur deuxième liboma tango wata otambo na evogue moko ya pembe na nteso boyebe époque wana. Ouais, le baba ba Holanda ba yo kawe. Tango wata otambo na evogue moko ya pembe Antimo ayo kobela liboma. Antimo ayebisinga mon cher Joana tonga biki ayisinga mon cher Jo papa Joana okine suti. Wata déjà a créé lenga de mouvement ba trouble na zwa ki wana c'est wata. Aïsanga trouble liboso c'est Kofi tant on travaille na Kofi. Trouble mi balé et wata. Bon na ndimi yango pourquoi? Parce que Antimo tant on travaille na JB atika ko bete so solo te que non abeli liboma ou bien ba trouble za JB jamais. Apesi JB ba Nzembo paradoxe pe apesi JB ba Nzembo. Ah ouais. OK. Bon tozo timing te pour za na volant. Tolinga tozaka précision ya makambo yo. Po azape ndeko na biso mwa mombele donc toyebani na ye ya bomwana donc et vraiment batolinga pe batu bazwa témoignage na yo donc yo zo confirmer biso ke mutu ko apesaka ye liboso wana batu ba prophète ba nomona ngo ya makila. Oui ye moko Antimo to tema na prophète boye azoyebisa Antimo mutu oyo eza makila ta mwana mutu kamo eza sangine eza ta makila. OK. Soki na kosi Nzambe likolo aza akata asa justice likambo oyo ou bien asala nga mabe soki na kosi limo we likambo c'est que Nzambe asala nga mabe na sengi yango ke Nzambe asala nga mabe yo comme ki osala nga mabe te mais justice ya Nzambe ezaka kanda yango moni lelo ba vérité ko mobima parce que obomi moto oyo aza moto ya Nzambe. Ah ouais. OK. Bon ezaki kwa ye pa na yo musicien azopesa basha ozopesa ba mbongo ya mukie yo bénéficier na basha na osa ba succès mais oluki eti aussi ko luki kaka poli ayi ata accord eutaki na famille eza na loboko moko eza na si wana oyo biso toyebi eza wata.
Non, bino ba masa ya ntimo boyebi ke eza wata mutale. Mais oui, biso to yebiango. Pour bref kotu makila na kotna na libulute pacho RFA bimina na image wa bimina ngo pacho RFA tangi makambo basengaki wata. Ah ouais. Bon. Cher ami internaute, les propos tenus s'engagent que la personne. Nga la linga na pesa bino verso oyo ya mutu pire masa na ye mutu na ye ba yemba na ye mutu na ye ba vanda na ye mutu ba yemba na ye na borkesa nzambe ti ba travailler pe ba nzembo nyoso ba pesa ba wata désormais na komi engagé wana ba pesa kofi ba nzembo belé à travailler pe na JB donc masa mbiso bina mwa mombele ya tongo donc que son âme repose en paix. Torozwa pinda ba verso ndambu ti jour ya enterrement ya ndeko na biso boyo wa mamnyoso. Na linga kutuna passer bino na poko na passer bino paradoxe. Parce que paradoxe il est baza l'un au banoki yimba na po biso ba musique ya mokili na jilo yebi biso ba musique ya mokili mato ninga ko s'intéresser na ngote mais ça soit na nzembo na ye ya mokili ko beta na kuzu ndeza kina jardin wana boyembi pona ko pesa nzembo forme. OK. Tu n'es pas donc été comme champion na banoki na ye visibilité c'est paradoxe. Paradoxe pa yimba na album ya wata o ya chiko te dayo belove ato wa banozo réponse na ato belove dangaye nazwa yo pe na mbanda te nazwa yo pe na leta te ouais paradoxe yo OK ben wana yo mkola sala vocal wana ayana dit na partie wana na téléphone pa na nga paradoxe aza présent a kofi pété azali ayana disque wana partie ne wana pa na nga bimasa yoka mayoka na parole chant. OK. Voilà, chers amis internautes, donc ça n'est fini. Tu as tout plus information oyo. Tout ça contre artiste c'était, ngana contre artiste c'était, mais on a pris quand même information, il fallait que tu relier information toujours pour na bande connue sur hôtel la biso. Allez, tout le monde a mis balasima. Kumbela, mama kumbela, cheke kumbela, mokili kumbela, cheke kumbela, kumbela, kumbela mokili trésor de la presse, trésor makuru, kumbela, mama kumbela, kumbela, cheke mokili